na kati ya ndako pétage awa na émission pétage na politique pétage pétage non soki basala nzambe bakoyoka soni mutu ya train eza ya deni soki pe basala nzambe bakoyoka esengo mutu ya train eza ya deni soki pe tokobina na bafille ya mitakala mutu ya train eza ya deni bafille ya basoutien bafille ya bakaleson mutu ya train makambo nyonso eza ya deni pétage soki ebandi ndeko na ngai soki ose respectaka longwa ou bien kota na ndako parce que eza parmi banzembu oyo eko seme trouble ya makasi na République ya Congo eko tombola ekobo makasi landate nzembu ya pétage eko tombola ekobo makasi bafi bakolinga lisuku kolata kimia te parce que omoni fille oyo alati kola to oyo alati kupa mukuse to aza na basa munene yebaka d'office tanga azoleka azopete baplan d'office yo peso kota mbala moko kindumbe bani problème nyonso ebanoleka na basusi ati soki eza problème ya pétage basengi amande mutu abanda futa ngo eza ya deni nga mokutu na petele lisu ye moko ya deni yango abenga na tonga biliteya mais yo mutu no esalaka to salaka te yo so benga nga lefe tamponga bite vie na pete ba plan chana seya ya na pete ponzembo oyo bimisi moment ke yo moko mutu ebi ke to ko pete ba plan na pete ndimaka nyonso ya c'est-à-dire to ça parmi ba fou oyo denia bimisi na mokili c'est-à-dire biso na ba deni na minute ekomika scène pepe il faut pas comme l'on faut pas comme pena mikanda ya bafu ya bambamboma faut pas comme mutaliboso tata bino ya deni moi né ya liboso liteya bafu ba ya misatu ngefa prophète ngefa ya misatu prophète ngefa o prophète ngefa mo pa bunga rapetera pe ba plan. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour cette confiance et la fidélité. La chaîne Abino Bolingaming, je suis Lokamba TV. Vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Alors, grâce à vous, nous sommes bien, nous sommes professionnels comme vous le voulez. Alors, merci à tous mes partenaires, vous êtes nombreux. Vous me suivez ici, je suis Lokamba TV. Merci comme ça à Aristote Kitambala ici à Kinshasa, partenaire, ainsi qu'à Lux Pereira. Merci à Maman Aminata Nongala Bilé, et sans oublier cette dame, excusez-moi, SKS, une héroïne de l'ombre, la personne qui fait pleuvoir de l'argent comme des larmes. Merci à toi. Voilà. Tozongi sous le lot, so bomoni nzeto c'est faut boyeba. Balobela biso mamba jeudi. Sipe bakundi cheko. Akimi na matanga. Tete to loba soka kimi. Tete so to loba ni place wana. Mutakala kolo. L'homme de Kanda. Les pasteurs l'été à Kanda. En tout cas lelo toi pena ya koloba. Okosi biso mamba jeudi okosi matanga pe oyete. Toi qui na caméra na Joyce to telemina embouteillage moko ezaki na nzela wana jour wana potoko tsa mutuka. Localité ya Kanda benga localité ya Kanda yamba te. Na pese mbote. Mbote ndeko Brad mtakala la kolo. Merci mbote na ba nyonso bazolanda biso o ba pesa biso confiance. Mbote pe na yo. Merci pour koya ko changa micro boye. Ils facilité parce que ça peut na batebele ba luke ba changa micro boye kasi temps et permettre que te bazui tantôt ba problème na ba famille bazui ba kutani na ba mbiscade moko boye oyo et empêcher to kutana te kasi nkola salebi songolo to kutani. Amen. Ndeko Brad. Oyebi bokutani oto kutanaka eza nango ka nzambe natala ko mingi natala ko penza mingi ngai surtout journaliste o ayambaka plus ba collègue ya ngai
vraiment misu nanga pene ezalaka kuna parce que koyamba déjà basali ya nzambe faut la journaliste à mayele pour préparer mituna kotuna bango parce que soki oza journaliste à mayele te okokoyamba basala nzambe te parce que mosali ya nzambe azalaka na tort te azalaka pe na raison te azalaka toujours ka katikati c'est-à-dire ba place oyo komi kolukela mosala nzambe tort ya kopesa o vexé soko yebisi ke intel asentaka intel na bible intel asente intel ya kozongisa na bible eza biblique na bible écoute ezalaki boye soko meli masanga opesa vexé biblique osali kindumba kopesa vexé biblique c'est-à-dire bayebi ndenge nini ya kokima likambo kasi na nyonso oyo tokosala ndeko na ngai nazalaka ntango nazokola ntango nakomi na 18 ans avant nazwa appel oyo nazwa ntango naye kocomprendre vie mutu aliaka amelaka mutu alataka mutu akende na mosala mutu akende na kotambola mutu abalaka mutu abotaka mutu akufaka parti oyo esepelisanga te eza mutu asalaka nini akufaka nyonso esepelisa nango nyonso esepelisa ngai ya suka wana parti wana mutu akufaka alimwe na mokili ndeko na ngai so natali lelo nazali te ya kanda lelo naza nzoto makasi lelo bato bazoya kotyanga micro lelo bato bazosepela nanga mutu nyonso soki afongoli ka chaîne ya YouTube akomi kopanse mbamo na ngai folite ya kanda ekoma ere moko boye mutu azobenga yo alo yaya toregrete makasi ye tobengo mpe nolingi koyamba biso te ndeko na ngai volonté oyo mokona kozala te sala mpe volonté ya koyaka kokatela ngai matiti na Pierre Tombal na ngai parti oyo eza parti ya susi na ngai tika pardon na s'exprimer boyaka mpe kokatela ngai matiti na Pierre Tombal na ngai baliaka na papa wemba bakoma musika na ye baliaka na fumu pakester bakoma musika na ye ozotanga kombo Aristote Kitambala azalaki ntango nyonso ya Marie mauti poto ayaki otala ya Marie te esika totika ye c'est fort ale muloto papa tala bana obimisi bakipaka o lisusu te masolo esila bango bavandisi amika na vexé les morts enterrés leurs morts bibembe bakunda bibembe na bango moko bamikunda mais kobosana te artiste ne meurt jamais ba œuvre ekotikala mobate les nzambe musangisi bato eza nzambe yo mpe mutu opreparaka kosalaka bato mabe en tout moment ntango nyonso kolemba te continue kosala mabe continue kobomisa biso tozopambola yo kaka po biso nde toza boye ndeko na ngai so nalobi nasalaka ekobo te nakosi ndako ekobo nakotaka me ndako anganga nakokota ngo te yo balai landa te na ntango akala nabeta le passé lelo pela napesi bino mbote na bakongolais nyonso po munoko nazoloba po yoka ngo fozala congolais nazwa chance ya kotambola libanda mboka na comprendre ke lingala eza na ntina te libanda mboka français mpe eza mpe na ntina te libanda mboka okutana bikolo ebele okutana baarabe bango baza kolobaka kiarabe ya bango c'est-à-dire munoko nazoloba eza très important na bakongolais mpo na biso bakongolais mokili mobimba congolais aza partout congolais akozwa chance ya koyoka biso même na bafacebook okomona bakongolais bautilisaka bafacebook mingi basololaka na baninga na bango bakongolais oyo bayebanaka oyo bakolo na bango ensemble toza me moral na bino tata na ngai ya likolo apambola bino merci na baye nyonso oyo bozopesanga confiance fidélité amour oyo bino moko bolobaka papa biso tomesana na yo bongo yaya nga mpe na mesana na bino bongo tata pambola biso olobeli mambo aliwa nayoki ndenge ozoloba esala pasi ya leo nde bokufa ebele ya bacomédien oui esala pasi makasi tika nayemba ta nzembo oyo nzoto nanga nzoto nzoto anga nzoto nanga nzoto
lelo kei na lilita nzoto eza nango mabele ya pamba toza na biso pe baleki nzela baliwa na biso esonaka makasi parce que toza ba vedette toza bato totia komo na mboka papa Kwedi akufi oui na beta lisolo ndeko na biso Cheko touti kokunda ndeko wana kuna ingi kokota te okosi wetu mambo ya jeudi oui onemi kokosa ki ye moko Cheko abimelinga eso abiko loba te ngai te ngape na yebisaki nga bi Cheko nazokende koloba obongami déjà na bongami Cheko ayebisi nga lobi namoni lisu prison liboso na yo absence na ngai enyokola yo te komeka te vanda na ndako namoni pe mwana za muke batela libota na yo ye moko mutatindaki nga ye moko pe apekisi nga te nga na kota déjà prison ya mindele na kota pe ya bato mwene bon tozwi lisu matanga papa Kwedi que son âme repose en paix. Molimo na yo papa epe manakimia osalaki pona ngai te osali pona mboka musala o Kwedi asali pona ngai te asali pona République ya Congo soki sepele futa ye efuti ye soki pe sepele futa ye te efuti te mais ko futa ye ya perte yango boningi bofuta ye onande akoyeba lisu teke ya futa maki. Ah oui. Titre posthume. Baningi bafuta ye na perte. La perte. Ya yebi yango te. Andimi yango pete, a confirma yango pete. Aboyi pete. Aza inconscient. So mi yeba te. Mais boningi sko bofuta ye. Aye komi sko ya ba médaille. Ya ba lokumu. Ya kokumisa ye ba titre ye. Honorifique. Bon honoré biso tango toza vivant ko bon honoré biso tango toza na bon moi ngonga yango yo eza likambo atan mais na bi oui ni esa ko ya na morgue te bakana kiyo ne kopanga ngana za na biloko na ngai omoni mboka oyo natambola selo esprit na ngai soke lobi na ya na ye ibona muto bozaki bien landa te. Bon, Cheko, liwe Cheko eza soni pona ba comédien nyonso. Comédien nyonso liwe Cheko eza soni pona ba comédien. Oya te na liwe Cheko eza nango na impact te. Parce que alela ka lisungi na sunga yete. Siko na ye pona sala nini. Na lakisa batu ke na za grave et puis soki na yaki ba caméra nyonso ngai na elongi na ngai. Et ngai banga ngai te. Tous à la peine à conscience, ndeko nanga esprit nanga na conscience nanga sala makasi bon mona kate so na elikamu na epona ko sala orgueil atana zaka na maladie ya mutu ya deni pa uti ko confirmer ngo que ye pasa parmi bata maladie ya mitu pe biso nyonso to kene na CNPP ozomona to koma place wana na to comité c'est-à-dire ndeko brat o ngana koko loba ezali nango na tina te ezalaki nango na tina te tina ya malamu eningaki ezalaka tosunga etanga ezalaki na maladi tomoni modero te bamasole betamaki bon ngape mutu nalakisa Cheko théâtre te ngape mutu nabimisa ye na télévision te bato baforma ye bato babimisa ye bango nde bato baza très important bayaki pete tokoyeba ndenge nini nayebi so liwa Cheko congolais nyonso aza comédien eza soni mpo na ye parce que toto cheka comédien nyonso $1 tantôt mpe mosusu Cheko aza envie. Ah oui hein. Voir combien nalinga mpenza salite lata ngai te lokwa salite se lataki biso tovandaka na bandako c'est tout. Voilà tofandaka na bandako parce que to pétage. Bah la TikTok, il y aura fort la TikTok. Chaque jour comme le ngné zanga raté la TikTok. C'est vrai ça. Bah la TikTok. Nazama kasi.
Ba bébé, pétage. Parlo limite le bani. Alors il m'a dit moi. Te yemba na yo. Ba na TikTok, pétage. Ning ça me dit. Pété, pété, pété. Non, zélo silisa. Ngaza moté, oko binisanga na loyenge te. Pété, bon. Pété, 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 pétage. C'est que to le baké, ba Mike Kalambai, ba musicien chrétien nous va confirmer que pétage c'est un mon nzambe. Yo confirmé Zani. Bon. Ah. Bon, pour ngai, ngana tchengo na anglais bambuma nzete na mbuma na yango. Bambuma auto bande ko zela paye Denis bimi déjà. Et mon ani. Ouais. Toti gablé les cola. Toti cola. C'est-à-dire pour nga pétage na robina na nga ponga pe na za un bon danseur. Il y a pétage. Il y a pétage à l'isséquité. Na kati ndako pétage. Awa une émission pétage. Na politique pétage. Pété, 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 pétage. Non. Oui, que na comme n'a porte-parole à pétage. Franchement, na comme porte-parole il y a pétage. Écoutez, ndeko na ngai. Nzembu na klango wapi pardon boy de ngai bo la sanga place ba chemise ya afro pétage ezotekama ponga na kende osomba. Au rose appelle jour à clip aux ala. O menga jour à clip na osanga te. Ah. Oh, musela nzambe. Bana na bazuba tiayo. Bana na tala omongane na zaboy. Biso toza na école de Nilesi. Biso toza na école ya Denis Lesi. Il y a pétage, il y a pété ba plan. Mutu no bene salade. Biso nde toza boy. Soki basala nzambe bakoyoka soni mutu ya train eza ya Denis. Soki pe basala nzambe bakoyoka esengo mutu ya train eza ya Denis. Soki pe tokobina na ba fille ya mitakala mutu ya train eza ya Denis. Ba fille ya ba soutien ba fille ya ba caleçon mutu ya train makamni eza ya Denis. Ya Denis alobi na nyonso wana eza po ya profiter message sani eleka. Message yango ya ndeni. Ngape na yebi te message yango ya nini. Biso toyebi ka message o tozoyoka na matu eza message ya pétage. Siko message ni lisusu oyo ya koyela biso na se ya mitakala na se ya sexy toyoka pétage. Ozolanda La Daiwana. Ah non. Ay basa nzoto mikiba ya la bango. Balobi boye. Pétage soke bandi ndeko na ngai. Soki o se respectaka. Longwa ou bien kota na ndako. Oh. Parce que eza parmi banzembu oyo et ko seme trouble ya makasi na République ya Congo. Et ko tombola ekobo makasi. Landate nzembu a pétage et ko tombola ekobo makasi. Ba fi ba kolinga lisuko lata kimia te parce que au moni fi oya lati kola to oya lati kupa mukuse. To azana basa munene. Yebaka d'office tanga zo leka zo péter ba plan d'office yo peso kota. Peso kota mbala mo kindumbe bani. Okosengo ni ozo bina me yo wana. Ozo luka place ko simba soki ndenge nini. C'est-à-dire omoni nze moka bima kala yiba mwasa muninga yiba. Pétage jusqu'à yene wana. C'est-à-dire va même na la police yo oyibi mwasa muninga po anobité na pétage ba plan. Balimbi c'est ça pétage. Bolimbi ça pétage. Et puis problème nyonso banoleka na basouciate. Soki eza problème à pétage. Basengi amende muta bano futa mweze ya Denis. Yaza nini? Oh, Kongo mobimba na maboko na. Kongo mobimba na maboko na parce que nzembu wana nde muta esalisa biso ba dégâts. Kasi responsable ya dégâts nyonso na faut assumer responsabilité na ye. En plus l'état na biso pétage ezobime nano eleki na sincérité. Censure à permettre ou bien à permettre te. Déjà ba ndambu déjà ya studio et c'est bimi déjà. C'est que censure c'est une force de a fini be mutute. A fini mutute mais formule nango. Et ça ba dégâts. Na politique pétage. Na carte église pétage. Balati pétage.
surtout na changu pétage en désordre Liteya kanda wana mutu te Liteya nga kanda mokutu na petele lisu ye moko ya deni yango abenga na tonga bi liteya mais yo mutu no esalaka to salaka te yo so benga nga leve tampon bi TV na pété ba plan chana se ya na pété ponzembo oyo bimisi moment ke yo moko mutu ebi ke toko pété ba plan na pété ndimaka nyonso yaya na bi yaya pardon bisote loyembo asika mais oui que je pose une inspiration te oko taper studio non nga studio na kota melelo te na chana nu vocal na biloko na biso o ya pétage to bima o sali vocal kuna menga na ke no cha vocal na ebisi yo vocal moko place na vandia deni habité liti ya focha na gangi nalingi na pété botikanga na pété nakopete ba plan nakopete ba plan ayaya tika na pété ba plan ozolanda c'est-à-dire tokobandaka pété nakopete ti ezoyeba na suka te na miniti oyo na okosa yo te ya denile sache fali pandi na mbanzi ache ba faire ache ba musicien tout ya république fallait bimisi fallait bimisi mais to yo comment te doser rapide to c'est la capétage na ba TikTok na ba Instagram na ba page Facebook na minute oyo ya deni félicitations mon grand frère na yo o pété les wapi o pété na mutu o pété na munoko o pété tenga na pétaka par rapport à langage na gafaka trop au moins tant nazo gafé yebaka ko pété nde yango wana obi sunga wa neza yo babakango sute tenga bakanga sute c'est dit toza parmi ba fou oya denia bimisi na mokili c'est-à-dire biso na ba denia minute ekomi ka scène pépé d'ailleurs il faut pas comme long faut pas comme pena mikanda ya ba fou ya bambamboma faut pas comme Mutaliboso tata bino ya deni moi né ya liboso liteya ba fou ba ya misatu ngefa prophète ngefa ya misatu prophète ngefa o prophète ngefa emo pa bunga rapetaka pe ba plan oyoka te mikembesi apetaka ba plan apetaka ba plan nengo mona prophète ngefa ba petaka ba plan ya na biso mneno komo nani alongo pa wata ki pa kofi et pas Njora nani Venjora ye pas ça parmi ba pété tala na bi tela be mission akala ya deni abenganga lobilité akanda za parmi ba grand péter ya mboka na biso Congo tala ka ya deni a confirmer nga na za parmi ba grand péter na luka vidéo wana no tindela yo yo za mwana liboso nga na za mwana liboso ya ba péter yanga kabela o mutuka o vrai péter pena comme quand zela borebima zela kana sortie officielle to ko inviter bino vocal non wana sortie officielle ko dans la maman na kano sortie officielle zela 2 semaines au monde ba polo bimi ba chemise bimi ba chapeau pe et bimi to que le tika siko na ba bureau ya ba konti to ko tikela ba CD so to tikela to ebiso ke gouverneur to ko tikela CD à pétage pété ba place semaine oyo ministre to ko tikela yo CD ya pétage pété ba plat c'est-à-dire au temps ba CD na ko ta siko na bandaka ba konti et ko na ndaka ba sala nzambe nesko do ba to tikela o to tikela mutu nyonso ba Moïse Mbiye ba Mike Kalambai ba Thomas Likofi ba Thomas Likofi ba Lifoko du ciel ba ngoi lisoko bango tout to tikela mutu tout ba sala nzambe nyonso yo robo yango pona nini to tikela mutu tout ngoi nani obo ya CDT bango lisoko to tikela bango nyonso
Voilà. Boto tike le CD te bwani. Yende ko wera. Yete. De ngana tenga musicien chrétien de ko tel était na habité. Ba Deningo faut bazwa ba Matou Samuel ba tebele. Moutinho so fois zo CD. CD. Moutinho so fois zo CD. La biso est journaliste. Ah papa. Boyo ko zanga CD. To ben sabino na structure officielle. Pour la structure officielle les arato tchaba CD belé place wana pour na partager ngo. C'est ya ko teka to zo kabara. Te biso CD na fisa ya ko teka. Mbongo mbomo luka ya ndenge ni. Ya. Yo teka nzembo moko na ndo teki na mbongo. Tenzembo eza moko, tenzembo eza afro peut-être ya lokwa générique. Omoni pete oyoka, omoni oyoka nalingi na pete, botika nga na pete. Wana eza générique ba rumba ndesko eza na kati. De vocal nona ezani na générique. Eza na générique. Nasi soma ngwa solo ya. Yosko ngolo bani to komo bebisa manga nzambe to komo saka nango. Et beba déjà kutu makambozo sala donc tozo ibata sorti te. Ngai te. Ebi libotani Grand frère ngai te. Ya liboso grand frère. Ya ki boite. Oh ngana yeki boite na yeki bien mais grand frère baby singa zikona sa ko boni. Grand frère baby singa. Grand frère au baby sibiso. Grand frère baby si République Mobimba. Ah bah tu vas déranger nga fois bi lité akanda yona ya na bwana succès moko. Yona ya no bwana succès moko yona ya no bwana succès na Afrique du Sud ba tuko benga ngabi bon isa makama nzambe otika biso to pété ba plan nzambe ochaka loboko oui nzambe zo chapena loboko côté na biso mais boza ba combat te combat zate ok boza ba combat faire un petit présent bimi. Pourquoi les musiciens est-ce que tu as bien te faire a kokabiso te pondenge pétage to ke nango ndeko nanga to kanga kini oyo posi to kanga déjà kini to kanga déjà partout ngana ede ni to kanga partout na minute to simbisko kini na maboko po eloke bana osanga biso de la musique grand frère sko lokola uti na école musicale abimi niet. Donc, Azaïna ba style mo qui ne kota ba pas bataille ba rande ba idende ezala. Oui. Vraiment yibi. Biso to yiba kala. Wana yo accompagner kaka. Oh. Ndeko na matika. Ndebe makambo ekendele. Ah. Bon soutenir biso na album à pétage. Bandeko ba sœur en Christ, ba frère en Christ, frère à Toms soutenir pétage. Ba sala nzambe nyonso biso peto soutenir bino. Boyaka ko beta na l'église na biso na cadre soutien na arche de Noé boyaka ko beta poto soutenir bino lelo boza batu minene biso peto koti na kati elanga ya loyembo nazo senga na ba musicien chrétien nyonso s'il vous plaît bo soutenir biso et kozala bien makasi pona lokumu nzambe tolingi pétage ekota partout même na catholique pétage beta na kimbangiste na islam c'est-à-dire pétage est pona ba religion nyonso. Avantage na biso yango wana. Afani pena boy cardinal afani pa yo ka pétage. Eza mabete bo cardinal nde nani cardinal pa yo ka musique na biso. Ah. Cardinal yemo ka pétara ba plan. Cardinal o akala pétara ba planté. Oyo ka ngote na ba TV nga pétara ba plan. Hein? Les médiocres. La pétara. Hein? Baza ba médiocre. Eza ba plan a pété. Abeti omoni tala papa vérité nyonso na munoko ya congolais za ko péter ba plan. Botika le président de la République. Oh, ya Fachi Mukwa Tombolo, Fachi Beto. Mais to ke no tikele pena CD weti na biro papa CD yango. Semaine obeti. Boso mon konza ki CD wana. 2 semaines. Ha tika. Ya pétage ya pétage. Ba play ko betama. Koko tanga na terrain wana te. Eza terrain mo eza trop glissant koko tanga na terrain wana te. Mais pas ko la bien les siko. Pourtant on s'est là là-haut. Les là on dit mais. Ah soit c'est pel nango mais yo peut ah bon. Na ochoka policier hein. Na ngondo na maboko. On le regarde titre là-bas. Te na lo na o changer poste pour na minute na peli. Ngana ngai. Check. Bato tu ba no luka yo.
Surtout le théâtre. Zelana album Ebimanano. Surtout le théâtre. Ebimanano, pardon, Ebimanano. Ebimanano parce que ngana su ba risque belé na musala o na zo sala. Na raté ba liwe belé. Na raté ba prison et belé. Tika pétage et soulagé biso tia biso kimia. Na ndenge moko ali sécurité. Voilà, merci continue. Beaucoup Totika pétage et AEP Sakimia. Je dis merci à tous mes partenaires et sans oublier toute l'équipe. Je salue Joyce Lokamba derrière la caméra. Je salue Papa Josué Lokamba, notre papa. Merci Papa Josué Lokamba. Papa Bane Belé. Aux yeux, ouais. Papa merci. Non, Lukalisu question musu na lialisu Papa Mbongo. Papa Josué Lokamba. Papa Fatine langa ba question chaque émission. Pour na liaka Papa Mbongo. Papa merci Nazui. Nazui Penza. Na lié Papa Mbongo. Pourquoi souffler qui réponse? Te, ngamona yaki na ba réponse na ngai. Ngamona yaki na ba réponse na ngai. Émission tout topé misa papa, émission ezoya. Na obeta biloko Mbongo ekobima. Tous on a ce qu'on a mon na bino. Na mon na bino non tous on. Ya basali ya Nzambe. Tous en sérieux. OK. Voici là ma fond l'église na. OK. Yo etikala nini po yo fond l'église. Papa de la fois place aux alaka papa na fond l'église. Il y a des niatas au bête à pétage, arche de Noé Zali. L'été à Kanda, ministry. Ministère de l'été à Kanda. Bon. Nazalaka pe na posa, ya ofongo l'église. Tongo moko pe kotana na koki pe kofongola église. Pour le banabatoni. Landa. Nazo yate. Merci na ba nyonso ba fongola ba église tata pambola bango. Omoni succès on aza nango ba pasteur ebele baza ko envie yango. Babi garçon oyo tous attendent quoi. A sakanika na succès boye. Ba pasteur ebele bayaka koluka ngai pona mema bango na ba chaîne na ba télévision po bango pe ba yeba na ba koma pe na succès mais de jeux en landa ezali kambwa ngolu nazwi ngolu na miso na Nzambe voyez ni na yema nzembo ezali kambwa ngolu nazwi ngolu na miso na Nzambe ngolu eza nani Deningonde te Deningonde te ya mike te Kalambai te ya momo te Kalambai vraiment Kalambai mutayema nzembo nzama pambole bisika bizwami donc ça pena ngolu succès za ngolu babota makana ngo peza yine mone na zabo même ilelo na tiki musala oyo partout na koza bato babengaka leader oui partout na koza bato babengaka président bandeko bofongo l'église Nzamba permettre bofongola bofongo l'église na volonté Nzambe ngana zana bato bauta même Libana mboka mutauti Suisse mutauti Allemagne mutauti Belgique ayeko proposer ngabi mon frère to fongo l'église Nzambe nanga mutu auti États-Unis auti Canada ayeko lukanga mon frère to fongo l'église oko se retrouver na lobby Nzambe batu balotelanga ndoto un jour que nous tout na pasteur de la foi lotelanga ndoto alobi ete Nzambe azolakisa eke un jour ngana kozala évangéliste munene na kati ya mboka oyo kasi ayebaka teke na kozalaka lite ya kanda wana avant na koma lite ya kanda esalotaka yango elikoloba nini Nzambe alobanga na bandenge ebele sadi Nzambe alakisaka deja mosala Nzambe succès na nga avant nazala o nazala lelo ndeko na ngai
nalingaka ye moko nzambe abimela ngai aloba na nga ke liteya bana ministère pe ntango nakobana ministère ye aza na biloko oyo ya kopesa ngai ministère en autant au banda au tika ko kene pa ba robinyo au tika ko pa ba héritier te to ko tika te to banda ko kende po kuna pe ba robinyo na ba héritier baza pe na posa parole mais ekozali susu ndenge ezali la kite ekozala autrement ya ba forme mususu lokola Paul poate ya malamu esengela ki ye pa bongwana ami komisa lokola bato wana poate ya malamu amela pe noa na bango na simano azo profiter azo te ya sango malamu kasi au souffle nga eloko moko bien ane otozo bande ko sila te oyoka na fongo l'église oui ane otozo banda landa François a fongo l'église Nzambe tata pambola François ndenga fongo l'église eloko ekangi bango lelo eza munoko na bango maye manso baloba na ba télévision na ebisa batu boye na bio moni république oto komi ya lelo eza ya tango akala te tango akala ezalaki la parole s'envole mais les écrits restent mais poko tozali la parole s'envole l'écrit s'envole mais les vidéos et les photos restent dans la vidéo ba vidéo na bango ezali ya nyonso o bango baloba nako trahiri papa na ngai te nako koswana na papa na ngai te papa pa lobi o mwana na ngai nako beba na ye te lelo tala soni tangu na ebisaki bino nzambe azo reconnaître communauté te nzambe na likolo ebi communauté te omoni ba communauté batu ba osala et ana des autres moko prêtre na bito fongola biloko o kamwa bakoma ko sente kimbangiste bazana désordre ya communauté po bapanzana babete na makofi oui catholique bazana problème catholique te po catholique bazaka mulongo moko basango na ba maser na couvent catholique bazaka ndenge moko problème ya ba communauté ezali suna islam ebi ke islam ekabwana oh mais yo telaka tango akaremi te basoso yaya bitumba entre bango na bango baweli pouvoir baweli bitumba basoso esopana na se bangombe bangulu biloko nyonso balambaki ekwei na se communauté nyonso eza na problème na yango wana bino batu bozuya lelo papa na nga dadi na nga yebisa papa ao tyenga maboko ngana yo abu pia ngana ke kosala bor na ngai makamu na ngai pe sala makamu na yo mukolo kozala na posa na ngai otinenge invitation na ye mukolo posa na posa omonde tingai na kabona clair na pasteur de la foi na tika ina makamu na ye ngape na makamu na ngai tokuta na ka soli kambweza tokute to pesa ni mbote abu pia na ebise papa kipe ya yo ngape na kipe ya ngai kotela makamu na ngai te na kota be prison ayate pona yebise déjà clair que makamu na ngai oyaka te nga makamu na ngai ezaka papa mais koyaka makamu na ngai te na tia contre mur c'est-à-dire basali nzambe na Congo oya solo oya vérité baza mukie pena nu babotami te c'est fort na ndenge pena conscience makambo na ndenge pena ya conscience ya makambo tu na babotami te na ba pétage soki lelo na nina sambela lobana ke no sambele pa ya papa lokamba Josué lokamba nazomona bilembo ya bonzambe nasali papa o mabe makasi soki ezalaki bato musume na miniti na sambo na ba télévision nzambe prophète Josué lokamba bongo te yango wana papa nasali yo ba mabe ebele na moni motema munene na yo pe na moni bonzambe na yo lelo lisusu Josué lokamba atindelinga miliki po okaki mwasi na nga botaki alobi zwa miliki na semul na sukal mema na ndako
Malgré ma benyo songa na sala ina suese motema na loba, c'est-à-dire motema soukaye. Na sepela lisu na batu ya église oyo ya témoin de Jéhovah. Oyebi papa nga na toucha ba religion nyonso et soukelanga mabe. Mais les seules religions on nga na toucha ba kipanga teza témoin de Jéhovah. Place n'est qu'on comprenne que témoin de Jéhovah batamaye le bazali. Papa, église est sa place d'intelligence. On répond l'imbécile par le silence. Comme moi je suis imbécile comme ça. Yo soko sola na makamna ngai. O muti ke bipo sobela mutu. Ngane na sabo na mboka o soko kangisi ngai. Ngano to komi maladi moko. Et là qu'on a séparé na témoin de Jéhovah yango wana. Témoin de Jéhovah bazolo baboué, on répond l'imbécile par le silence. Ils ont compris. On va comprendre que tu es imbécile. Nana maladie à mutu. Moi non to kochai wap to kene wap. Totikaye. Afin d'anaye. Mais ma religion mususu mitu ça la raté. Ba kipe ngai, bo kipe mutlo kwa ngai. Et c'est un sens. Nanga moku de sala nga soni nga bien la religion oyo. Parce que ta sonité c'est que ah ndinga na bela mutu religion au pe bela ka mutu. OK, yo to komi siko mayele pour réfléchir. Réfléchir. Bata témoin de Jéhovah balelanga faux. Bango ba yebisa nga ba so ba kutena nga on répond l'imbécile par le silence. Ngana bi ah merci papa que le bon Dieu te bénisse. Et ça la nga kitoko que ba moni frère na bango za malade ya mutu azolo ba bilobela mo ba kangaye ezati. Ne confondre na réfléchir habité à part papa Josué Lokamba. Et ça témoin de Jéhovah. De papa comprenait que vous avez un bon mutu. Oh, tala mosala nzambe ba yeba ke siko ndengwana. Ngai na de po o mongani na sabo. Confondre na ngai nenge papa Josué Lokamba, prophète Josué Lokamba. Mosala nzamba munene mboka na biso. Ndenga zondi makofondre na ngai amutema munene. Oyo muto ko. Ko ngana za muta confiance ité. O monika nene okumisa papa boy. Lobi na balukeli. Ka lobi ko fi. Ah lobi lisusu. Mo ko mona papa tali ka boy. Ah. Moi na sumi na loboko. O kata loboko pona ne. On répond l'imbécile par le silence. A répondre nga imbécile na silence. Mais ba tumusu bazala neni ni. To répondre na imbécile na prison. Ba kangisi nga nan. Est-ce muta boy o kangisa ye po ba édiquer yo. O édiquer est-ce liboma ba édikaka ye. Mutu soke se kufi. Mutu ba édika mutu te. Mutu soke beli e beli. Esili. Natali na ba télévision. Et comme aseka o bateko zonga sabakiti ya oyo. Aseko bateko zonga sabakiti ya oyo. Bande kona ngai. Tangu to loba l'église ebele zo botama na mboka oyo. Ba yebi nzambe bien te bino bande ko ndima yango te. Misala nde e ko démontrer pe ko laksa ete bato bazana nzambe to bazana nzambe te. Omoni motema munene bana na nzambe lelo bazana ngote même basala nzambe belé. Ngana yebisa o lelo peut-être que yebaka te. Oyebi que voici l'homme akenda ko futa kofi mbongo. Po ba yembela ka quartier ou église na ezala nzembo. Quartier wana. Quartier wana kaka. Nzemoni. C'est que yo yeba no makambo te. Moni ke bona Kinshasa boyebi makambo te. Yo te mboka. Kendo tuna voici l'homme ayebisa yo. Nzembo yo futa kofi ayembela quartier oyo che église ezala quartier ni. Tala o koka ko boto la voici l'homme église na quartier on était pour ça quartier oya futa mbongo po ba yembela ngo. Yema na nzembo. Kalembe lembe. Kalembe lembe. Kalembe lembe. Kalembe lembe. Kalembe lembe. C'est-à-dire ba yembela kalembe lembe nzembu grâce ya voici l'homme na l'église ezapi na kalembe lembe afute la ngombo okoboto la ete église lelo eza miba apesi ngo valeur église lelo ezali centre ya minéré eza kolwezi église ya Congo l'église ya Congo lelo soko moni muto atongi église etelemi ndenge ba pasteur de la foi ba telemi église bongo muto akosa yo te eza déjà miba pona ye eza kolwezi pona ye koya na loyenge te o communauté soko na loyenge tika richesse la ye tala gaz ekobetama na quartier mokili moma bazomona ke mutabandi eloko yeyo yo ata communauté ningo telema
mais quartier wana nyonso ya njili bakobeto mabanga. Ah oui, hein. Bakoyebisa yo soit biso soit église, soit papa soit église. C'est ça. Ndozo mona lelo église etikalaka na maboko ya mwana. Papa kolinga te miba oyo atongita mulai. On est sur ta qui n'est pas de la foi tilelo. Rien nga tikela nga église te. Ata mafuta ngo ezotanga ndenge nini. Tika te. Ata na komi pene mutu alienye na nga abiki ba otikela nga église te. Église yana mukolo nango batikelaka. Descenda. Comme ebunga te. Bon tozotala tozotalela. Tozozimele. Tozotalela. Tozozimele. Confiance en l'église. Ezaka na maboko abano yoboti. Il y a un trésor pour l'évangéliste. Les valables pastorales. L'évangile. L'église a un message baruti yemo okuta loba yango. Oboyi mwana na ngai bima na église. Kende. Kende. Lelo bandimba zali hein. Bon ya kapika. Na kondanaka basala nzambe te. Nzambe limbisanga so na condamné basala nzambe. Na kondanaka nde bandimi. Bato bayaka kovana na baba vrai bazoba. Lorayo. Bakizengi ya solo eza bato bayaka kovana na bam. Ndeti nga na minute oyo so na za mondimi ya papa na mwana bazobunda. Na ovanda lisu na bande de l'église te. Mais lelo tozo kamwe très profond. Bato batiaka biso limbisa pardonner mbala sambo na sambo. Tiana sebo mamoto. Bazo swana bazo bunda. Conseil ni bazo pesa biso. Après ya termina cher. Après ya termina cher. Yekuna oyemba bolinga ki bobo manga e bolongi te. Yekuna zongi. Mbwa kele za na kati église. Poisson za na kati église. Kindo keza na kati église. Kindumba. Kisi kindumba na kati église. Bana na nzambe bo fongola miso. Moni biso balite ya kanda. Toya lokola inaperçu toko leka na biso. Mais message auto pesaka ego tikala. Oui. Ngai soki boyebaka te. Na mboka au Congo après Jacques Vernon c'est moi. Nani? Na bandela. Après Jacques Vernon nani? Na bandela. Bandela. La borne. La borne était na lobby la borne était na lobby après Jacques Vernon. Kasi wanati. Mutu azana tembe aya ko sala débat biblique na ngai. Après na sainteté na ko banga nzambe. Après Jacques Vernon c'est moi. Obo ba Léon Paul Mutombo. Et l'autre côté. Ba Marcelo. Et l'autre côté. Ba fait Sonika Fou. Et l'autre côté c'est moi. Papa telaka caméra plazo filmer biso. Lilo bananga ta moko ebunga te. Pour makamo na lo bana asir nango. C'est moi. Il y a kufa na iti. Ayi akufa mais c'est moi. Otikala yo moko. Na tikala nga moko. Tuzaka mi balaye na ngai. Repentance. Yezaki na repentance. Ngasiko nazalaki lobela bango vérité. Tuzalaka biso mi balaye ya na repentance. A repenter bango ngana fandi na vérité. Oui, ça va vérité. Na ça va vérité. Ngana ko ya même n'importe église ya papa na yo soki nani. Place ba mabena yo kina go sambela. Okosa biso lokwa mwana papa Josué Lokamba nzoka yote. Yo sambela. Yo kumona ngawata. Église nga yango mema ya Josué Lokamba. Yango ya Josué Lokamba nza pambola. Bonga za makama be. Ko pesa mboti nota. Ngaza makama be. Oh. Fais ça. Il m'a bon de la peau na yo. Ozomona yaya. C'est fort. C'est-à-dire, oui, à tête au seki. Mais makama mutu yozo bimisa. tolinga nzambe makasi. Mais toko ba manipuler te na kati ya église. Oza libre dans l'église. Oza libre. Na yo ka mabe muta osambela na église wana mais église comment on contrôler. Église est contrôlée à mutu te. So église comment contrôler vie na yo. C'est que on est sur église te. Mutu fois à la libre. Na go sambela parce que négociation na yo na nzambe. Ndenge moko pena pasteur esalama. Au moins mukola lola. Pasteur oya samba pona bandimité.
mondiba osamba pona pasteur te mutu na mutu akosamba na ndenge na infraction individuelle. Très intelligent mon frère. Merci beaucoup. Infraction eza individuelle na lola. Ba papa oya molimo baza ko aider biso kaka ke to sunga kabana oyo polobi bango pe bakozali bosu ya jugement. Nzamba mona ete na onga na sali esungi quand même ibana oyo. Nzamba fali na ndebi me moni ngonde. Oya bloqué. Tout banana la bloqué. Bon, bloqué bimi nango hein. Biso to na bloqué, biso to na pétage hein. Ngala minute no yo ka sunze musute no yo kana ka pétage hein. Ah, pétage na bimi te. Te na sana audio. Na ozele bimesko mobimba. Yesu audio nyoso. Na biboye. Ngana famille musicale, famille de Niles école musicale. Kokota ngali suna terrain batu musute pardon. Tikanga na terrain na ngai o ngana zali. Fallait ça makamu na ye. Biso peto ça pétage na biso. Ah oui. Nanga na yeba na nenga vite fait. Na nenga mabete. Oui, on sali bien. Merci beaucoup. Tomo chité na biso. Nini o bombela biso. Autant me fait na lo bana lobité. Libota na Nzambe bango moko ba moni bitumbo ezo bundama entre kozana nyonga mosala Nzambe. Kota nyongo ya païen kokota nyonga mosala Nzambe te. Omoni collègue mosala Nzambe ninga osambwisa muninga na mosala Nzambe likola nyongo ya $20. Ouais, est-ce qu'on a 20 000? Bandeko na ngai 6 000. Tongo moko tokolala tolamuki boloba te liti akana za héros vivant. Héros national. Basala Nzambe baza ko escroquer biso makasi na Congo ya na République oyo. Mosala Nzambe bengi na chef de l'état tala makamu na bango. Pour la $20. Pour na $20. Boté ya kabiso pardon. O boté ya kabiso yango te bo salele. Bon. Il y a pas dans la kanda ba prison à bête à $50,000 faut 20 000 na niveau à Brazzaville faut 20 000 les onga vraiment au zong saka mbongo parce que et ça na bateau ba soka bino ba sala Nzambe nga na soka bino ba païen ngai pena na esprit na ngai impossible na soka bino ba sala Nzambe te na nenga mabete oui église ni pena oyoyo na limité na sotali pena bo roke po ko to sambe ngai na za manipulateur te na ndenge kaka ya te église ezate église on a kota ezate ate pas Francis Joël na kota te Francis Joël an eloko te ngai te Francis Joël azote ande bato baza esprit faible ah ouais bato nyonso bana kati église ya Francis Joël baza esprit faible po mutu aza pena na esprit asambela kuna te ya bengaka na téléphone a bengo kende kuna a personnel lisako na téléphone yo mo pena esprit malé mboko mitse kuna problème ezate a hôtel miso pena bo après ça na kiti bo na telemi lité ya kanda ye ah tika ba biloko wana ko tika ba biloko wana to prouvango to prouvango singa la singa singa so komi kuna o singa pardon so na komi kuna oyoka makambo na loba kuna plus na olakso ke na mobali toza awa toza na émission tindele ka ndé partie vidéo tindela ye ngana faible te ngana loka bandimi na bango te ngana kotikala kotia makolo na ngai te na kati église ya Francis Joël Itatu ngana omonoka so moni ngana tie makolo na ngai na église wana sege bonzambe na eleki ya ngai maintenant au chat la ngana okata bantu yo kata tindela Francis Joël Itatu a hôtel émission pena na ba place au fan na hôtel émission a présenter na église mobimba yo merci après suka na ngo ozonga sur na TV ndo ko mokumise a répondre kana otindele ka partout tindela ye tindela to koyeba nangana ye na musala Nzambe na mboko tindela ye tata pambola biso. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Voilà, on était là avec l'été Yakanda. Merci beaucoup. Numéro de téléphone. Oui, plus 243 89 78 37 29. Plus 243 89
78 37 à 29 namoni moi mon pepe ya ba miyibi wana et deuxième mois mikolo yo parce que kombo ezalaki sali makasi bandeko bazo fongola ba compte ya ba TikTok ya lukute ya ba kombo na biso na ba page Facebook na ba Instagram et na ba YouTube même et donc baneko pesa bena passe makasi basenga ba tu ba mbongo na ba kombo na biso tozalaki vraiment mal à l'aise na nenga lisekité tongo nyonso koyoka kaka papa balenga 5000 balenga boye biso tozalaki na passe makasi et comme écoute tina niveau bazo préparer ba kanga ngai na eloko na sete na liete na eloko kudu bosolo nanga pata na téléphone te vraiment to bundi makasi ba biloko ngo ekei nzamba sali ngolu Yunushi Banze la fleur du jour ba gros bisous tata pambola yo Patrick de Panama Boyimbo papa na China kuna na Paris de fils Masevo tata pambola yo na bo sanité maître Patrick Mpiana kuna na kati États-Unis tata pambola yo maître Patrick Mpiana na bo sanité Aimé Ponda dollar boss tata pambola yo papi Bunzi papa français Patrick de Panama Boyimbo papa na China Desmo Yingila tata pambola yo bisika biswami yo. C'est le pasteur Lité à Kanda frappe na retour. Merci pour nous inviter na ngai tata pambola yo. Merci papa journaliste pour nous musala ngana ga singane mna yambio na émission. Ndoka yondo yambi ngai. Mais la limite là ka lo rotolo baké. Église Rolanda Maramolobi, c'est mito sala tilo. Te bazande mo na ngai. Mais tout Francis Joël a l'accès que mutune salaka mais obengi sona église. Moi na Pepe Kaliti. Des faits Pepe Kali. Oui. Au moins, on a mon déluté. Moi, na yampanya. Tosuki wana, oui. Ekeyo. Kata. Au revoir. Kata.